nga pe na zaboye so botenga journaliste bino to produire ba journaliste ngo so botenga journaliste mama ndenge naza boye bato bokolinganga te soki natikali te bolisoko oyo nasalisi yango te tala ya naturel bokolinganga te kitoko oyo mabele oyo nasalisi te ya naturel bokolinganga te donc faut salisa kako mitika bamona yo ozala soki ndenge nini. Ça c'est honteux. Est-ce que agno joue ba journaliste pe agno joue ba musicien on a pu ba zoba mais ba bino ba papa bolingi bongo ce journaliste là ti décemment botala ti so akati bilamba ne botala surtout une question donc c'est pe ça bisoté surtout ba journaliste msuto tozomona ba salisi mabele bazotika banzoto libanda masoko libanda donc to éviter ceux qui journaliste ngo ceux qui est comme ndenge nini biso série ya biso tozokola bana mikie dans la minute on a 36 ans dans ta tozaki bana mikie tozotala ba journaliste ba mikolo wana tozopesa bango kutu respect mo boye to ozomona journaliste zolande kutu to éviter to moni pe maman na biso awa Arlène Poupée Barbie. Yeah! Bonjour. Bonjour. Arlène, to lobela comportement ya ba journaliste. Donc comportement ya ba journaliste, façon ba ko se tenir, façon na biso, ya ko se tenir devant caméra, façon na biso ya ko lata. Bino ba botala biso bo vanda na banda ko bosi batana bino ya otala biso. Soki bo se pelande to kata bilamba boloba ki to linga bino bo za mitakala. Vandi tala muninga na bozo na caméra, sexy mais normal. Et à teka tiki libele mo bagene basali bakati yango bacheso eloni na kati après simalango na libumu pe bazui ezo kuye azo comprendre te entre ta libele basali bacheso boni na kati so pe mobale linga simba ngoko simba te ezo soa bon siko sala ke mpo ani. Bonjour à vous amis fidèles de cette émission qui est le parcours des stars, présentée par moi Mireille Aouchaï, votre humble servante. Je vais dire merci chef, les transferts les plus chers Mikolo et Bomo Nanga Clé Boa. Donc ici on travaille quoi, Clé Boa Ndebo Luka Lukanga trop té. Nabi que bo lookinga mingi, bo lookinga trop mais désormais Mireille Aouchaï, votre humble servante sur cléboa.com. Donc bon on a retrouvé ngawana bo retrouver émission na parcours des stars. Lelo na beti tour na Château Rouge. Donc bo mona toi na Château Rouge. Toi na Château Rouge, tu es sani na Château Rouge, micro baladeur, micro nanga erotambola, toi kana système ya ba comportement to lembi ba comportement ya ba soi-disant journaliste. Kotika bitakala, ko sala boy donc to kiti siko po bangondi batala biso. Mais mission to sala on pour la communauté na biso, donc bato baza awa bangondi batala biso, baroloba. Est-ce que ndebo la tarabongo, bango ba sepela nango? Est-ce que ndebo sala hawana ndenge to sala hawana ba sepela nango restez connecté boye ba soki ba maman ba papa ba sepela ndebo tira la mutakala ndebo sala ba émission wana ndebo se comportera devant caméra ce ba sepela nango bokoyeba. Donc je suis là pour vous, je suis là pour vous faire plaisir. Restez connectés sur Cléboa parce que ici on travaille. En tout cas Moussa Nabiso et l'équipe on est lengi. Restez connectés, allez. Ouais, fidèle internaute, nous avons tout à l'heure qui est au sein d'un Château Rouge, donc micro baladeur, micro nabiso ezo circulé pour les comportements de journalistes. Donc, au batala abiso, to e lelo to kiti le na terrain, baloba. Ce n'est pas la mitakala et c'est pelsa bango. Donc, ce c'est pelsa bango to continuer. Neto salara, neto c'était nara devant caméra. Ce c'est pelsa bango to continuer. Nana maman alingi pe aloba. Bonjour maman. Bonjour. Ouais, comme nous avons surtout quoi comme Irène Koussou. D'accord. Ben Irène toza awato le comportement bas journaliste. Dans bobino mo bota l'arabiso, bo mon ara comportement dans moi écoute na rappeler exact. Donc to le belasco comportement ko le bani par rapport à ma camunio surtout aux mona actuellement na ba YouTube.
Ben, comportement de journaliste, en tout cas, ils ont fait ça pas si. Journaliste, c'est soit-disant journaliste, chroniqueuse, animatrice. Ça les locaux donc c'est pas bon dans milieu na biso surtout dans milieu congolais. C'est pas que tu as proto copier makambo ya mindele. To copier mindele mais mundele yé moko tanga za animatrice ou aza journaliste jamais aller kaka aza mutakala parce que c'est locaux que public mon baba otala bango il faut azana tenir les correct mais na milieu na biso exemple eloko malongati na bité soki otanga ba classe ou soit soki denini et comme on la moki na tanga aussi micro na yo wana le kao non na animatrice kingani bo na w kingani bo na point soki point net ndengeni exemple la muteto abasi moi si abomba nzoto c'est pas que so tani mutaka ndengo na mibali ba ya bongo mobala alinga moi sa tandi mutaka na bongo ayeka po asakana nae donc ils ont respecté sa communauté na biso le kumu quand même et a respecté pour nanga na moi si nazo mona tête balinga te ba sangsango na basangisango batune sont dans le même sac quoi toi na batu mususu batanga na ifasik d'être ba Mireille Aouchai atanga na ifasik azape moi si kitoko akon le kateke na mission na tikale mutakala po batala non yemoko na lobaki que non okola tata voile na mongongo ya pamba et sedou mobile donc voilà conseil na opesa ya ngwana boyoka soni na milieu na biso congolais vraiment en tout cas boyoka soni parce que sa propreté et ça la soni vraiment ça soni et comme quand sur fond internet na miso batu bana non so ba mona ka mutakala mabele polele to le polele et ça propreté ça salité et ça qui journalisme et ça un peu qui animatrice et ça aussi c'est ça nine aussi quand micro na yo fongo lobi kenga na sara na double kingani bon merci na pesi ka mbote na yemo père à palais d'Adino Agati maître d'Adino Agati ma copine Mati Doudou ma sœur Chouchou Bouengo ya Rabi Mbandou donc sans oublier Bonda Luzala Yale Makisanza Luvungaski Mami. Merci. Toi, putain, papa, s'il vous plaît, dans le comportement de journaliste, mona, ma camine, ça s'est déroulé, né, bazolata, au cours de banini, pour la bibi, non, mi balinde, bolingi, ce moutalati bien, ça l'émission, botalate. Mais soit Katibilamba, bino, botala, en autre. Oh non, mais c'est bizarre, ça la va bien. Parce que, oh, et comme vraiment, tout le monde a envoyé ma baie. Au jour où il y a Azo Koloba, Namutu. Après ninga lati est-ce que nana ko joyer bato ba zo rapper ba attendre moko parce que différence il faut sa différence yo animateur ou bien animatrice osala différemment il faut ça différemment parce que ezumona a vraiment c'est honte par exemple nako la Sabino nako loba au fio soki nani grâce mbizi ça c'est honte. Est-ce que agno joue journaliste pe agno joue musicien on a pu ba zoba mais ba bino ba papa bolingi bongo ce journaliste là ti décemment botala mais soit kati bilamba ne botala mais est-ce que total yenini bilamba biloko nyo c'est ça banda c'est honte pour na mutu nyo so na kotala ngo ngana kotala biloko ndengo na te parce que européen nga nini valeur nini ya moi si pour na salisi ma belle et ya ma bé en tout cas merci ndengo lobby il faut ba changer ou bien que na mboka na bango pe na olakisa côté kuna parce que na olakisa mboka na bango azala animateur animatrice ya côté na bango kuna. Merci. Oui, merci. Merci. Fidèle internaute quand on a eu bino que hein moussa la biso il est qui a bango na elengi donc toi quand na château rouge tozo tambola toujours na kutana papa nanga awa yé pa oloba donc tout nan bonjour papa. Bonjour. Comment nous nani bato ba olanda biso ba eba. Comment on a lui de Vendôme élevé l'over donc lui Vendôme tout court. D'accord, lui Vendôme comportement ya ba journaliste. Bango baza sur le comportement ba journaliste alors ba tenga la chroniqueuse. So bi comportement ba chroniqueuse, o tenga la animatrice, on reste aux animatrice, aux chroniqueuse ndé, aux la droit au tika mutakala. Ben comportement ba bango ba chroniqueuse ba journaliste o bozo mona lelo, habillement na bango ndé bazo latandi baza ko se tenir devant caméra. O ko lo bani so sepela nango, o lobito sepela nango, to continuer pe su ko longola ka bilamba. Pardon vraiment la sepela te batika la ozana mutakala pardon. Et comment ça biso passi? Surtout biso papa na bana et comment ça biso vraiment pas si y a trop mais balobi bino papa ne bolingi bon journaliste so alati bien bo ta l'émission té sera kati bilamba de bino mbang ba mama kutu
mais bino ma papa nde bolinga otala te nga kutu ya bongo natalaka te loba nango kaka donc nga pena ya bongo vraiment franchement natalaka te nga Louis de Vendôme vraiment nazona vanda na bando tala ni vomi naketaka film porno mba moko ti papa ceux qui conseillent ezali Louis de Vendôme ceux qui conseillent pour biso nga pena na kati ya na minga na milongoli te ceux qui conseillent eza pour na opesa biso kokolobani mais tala pena niveau sexy na omona ba Givenchy na omona ba Moschino mais ba robe tricot na ebité mais vraiment tala ndenge vandi tala moninga na bozo na caméra sexy mais normal et ate ka tiki libele mo bagende basali ba kati yango ba tcheso eloni na kati après simalango na libumu pe bazui ezo kuye azo comprendre te entre ta libele basali ba tcheso boni na kati so pe mobale linga simba ngoko simba te ezo soa bon siko sala ke mpo ani po ya la saga ba na télévision to lembi makambo otala na télévision. Pardon, on en est marre, on est fatigué. Laisse-nous tranquille. To boya ki makambo musique, bani to luki ba raison musique, to kana musique te. Bomo le système ya libele libanda. Soutien que tu sois numéro noté nazo comprendre soute na leli fallait piéter là la expliquer bino attention on expliquer bon pardon. Merci beaucoup Vanessa Kapinga la Megan. Vanessa Vanessa Kapinga la Megan. Yebisa mi my love veut dire toi na Château Rouge. Quand on est dans l'auberge qui moussa na biso les kia bango nelengi to continuer clé boa toujours ici on travaille quoi. Un ba blague to tirer les bino biso ici on travaille. To ça capte mais to ça moussala. Hein? Ouais, comme ça. Na otambola kaka na kuta na tontine moya bien. A se présenter boyo kasu azanai. Bonjour maman. Bonjour. Ben batbota lo baye ba se komono na. Komono nga mamicho talangai. D'accord, mamicho talangai atali pe bino. Maman to lo bela comportement ba journaliste. Dans ba journaliste et soi-disant ba journaliste à internet comportement na bango et c'est pelisa bino ce que zo c'est pelisa bino so ndenge to kata bilamba to tika mitaka le c'est pelisa bino po bino mutbota la abiso ce que c'est pelisa bino to continuer ko tika la mitaka la so to neto c'est tenara devant caméra ce que zo c'est pelisa bino to continuer ce qui to et c'est pelisa bino te conseil et aux ala bien bon nangolo ba pona ba journaliste to ninga question. Donc c'est pour ça bisoter surtout ba journaliste msuto zo mona ba salisi mabele bazotika banzoto libanda masoko libanda donc to éviter ceux qui journaliste ngo ceux qui est comme ndenge nini biso série biso tozo kola bana mikie dans la minute on a 36 ans dans ta toza ki bana mikie tozo tala ba journaliste ba mikolo wana tozo pesa bango to respect mo boye to tozo mona journaliste zo lande kutu siko ya awa tellement ba komi ko tika banzoto tozo mona ngo kaka ndete total la théâtre tozo seka to éviter so bazo sala kindumba surtout na tala ki sus na ba pibi qui journaliste mo boya bimi na piscine atikali ni donc masoko zo dendisa ngo bon na tuni na mituni na ndenga pe na zaboye so bo tyenga journaliste bino bo produire ba journaliste ngo so bo tyenga journaliste mama ndenge naza boye bato bokolinga nga te soki natikali te boye lisoko oyo nasalisi yango te tala ya naturel bokolinga ngai te kitoko oyo mabele oyo nasalisi te ya naturel bokolinga nga te donc fo salisa kako mitika bamona yo ozala soki ndenge nini mabele pwelele ozomilakisa nzoto libumu katisi mpona nini ekomi boye bokomosala koke ki journaliste o koke ya koloba baformation mpo toyoka bia koke ya kindumba soki eza bongo boloba toyebisa bamibali na biso batiaka bambongo age mpo babimaka na bino mpo boye ekomi kobanga trop bamama balobi mpe likambo eza nde jalousie bino bana basi bolingi te komona bajournaliste journaliste ya moto ani na mbongo ni aza nde bien so bomoni ye epesa trouble tandis ke bapapa baolinga bongo loka bapapa baolinga bongo siko bino ekomosala bino ah, so peut pas jalousie, je suis désolé. Donc si on a tali mi balo on a yebi, bien ba garçon on a yebi, ba vrai on a yebi, ba vrai Joe, ba Joe le quoi ba lema, ba daddy. Donc n'indimite ba kolinga banzota bon. Ba garçon ya bien penza yebi ke nazo linga moi si nanga linga zalela, fille on a lula na bimane pa bat ba mona, jamais na kolinga journaliste atika mutaka la jamais. Merci maman. Merci beaucoup. Bye.
Ouais, ici c'est Château Rouge. Donc, tu as quand Château Rouge, tu dois continuer micro baladeur na biso. Na koute pe na tantine nanga, yé pas lobby, il faut loba parce que trop c'est trop. Maman, à vous. Ngakutu loba mingi ezate. Journaliste eza mopesi sango. Journaliste eza so likambo ezali ye muta oloba. Mais tozo comprendre te ba journaliste na biso. Na comprendre te nyakos déjà kufa so bango ba remplacer na bango ye ba komi maramba rolata ba komi maramba roloba ba n'importe quoi ezo sa kitoko te total pe place to outi biso to ba congolais toza communauté morote que o journaliste abanda lisuko tia polémique ya za mopanzi sango donc kimia ou bien ko yora likamna mboka e utara pa na ye donc yango il faut roloba ba comportement wana il faut batikango eza quand même kitoko te ozomona sokoza journaliste otanga ki classe oza déjà mutu a mutu oza mutu otaka lisu polémique na kati ya micro te. Ici c'est Paris, babi, ici c'est Paris, ici c'est Château Rouge, hein. Toujours continuer comme micro baladeur, on a biso ezo continuer dans système amicolo et qui est moussa, on a biso les qui a bangon elengi. Ah, faut botta là, faut comprendre quoi, biso to sa moussa là. Tu écoutes un papa, alinga loba, alinga intervenir. Bonjour monsieur. Oui bonjour. Ouais, bat botta la biso ba kombono s'il vous plaît. Comment papi Nzita. Papi Nzita, sujet na biso ya lelo eza les journalisme en danger. Dans Moussa na biso mtozo moi chance au université to tengela en classe to mon métier na biso de commis donc métier mo facile muta ko la muka combiner journaliste a combiner journaliste binos ko mutu botala abiso comportement na biso ne to tika la mitakala ne to kata bilamba ne to ko se tenir devant micro ce qui ka et c'est pel sabino to continuer ko tika la mitakala mais ceux ils ont c'est pel sabino te donc bolo banane. Bon, on boye. Journalisme, eza musala, bata on a classe. Eza ba déontologie na. Mais aujourd'hui, tout le monde bana mike au bazar, ba misu bazar vraiment bana mbokate. Ba ye ba s'infiltrer na communauté na biso et ba comme ça de n'importe quoi. Oh ba otoye bakala biso tant tozala mboka na Zaïre et ça va bien Zaïre Congo parce que ngata na bimi na Angola et pardon na bimi na Congo na tika Zaïre et na époque wana moi si kutu azo la ta pantalon te voilà maputa mais lelo toye na poto tozo comprendre souté makambo et moi si nyonso lelo a commis journaliste et il suffit kaka atika mi pende libanda moi tolo et vimbi abimisi en libanda et biso toza na posa la ngote parce que moi si na noza mutu ya valeur moi ça mutu ya dignité mais so lelo ouais so lelo est comique oh mutu pour journaliste il faut atiga mi pende libanda ba tatouage ba mabe libanda tozo comprendre oye ozo ya osala ki ndumba na télévision ou ozo osala musana. Mais curieusement ba bibino ba papa ne bolingi en fort ce qui journaliste à se tenir bien devant bino à la ti décemment bolingi te mais ceux na kata bilamba botala nga makasi. Ah maman nga déjà on loba boye naza baleki ebele ya basi naza responsable et na sambela ape ngoloba te nga nakolinga moi cité parce que mi pende nezali banda nakolinga moi cité parce que tolo nezali banda parce que tolo ya moi si ezaka di na mutu oyo kolona e be kolona ngo mais so ekomi mi pende ezali banda boye neti pona nga na ki mobile o nga na yebi nazali vraiment nakosala ngote donc voilà et nga na koloba su mingi na marteler mingi pa ba musicien. Et ba musicien de ba pesi bana mike mutu makasi parce que yo musicien oza musicien parce que à tout le monde on ça na ba musicien ya minene pe na mboko jamais tout le monde a musicien fa que le journaliste pour ça la interview pour azo ampleur journaliste ndé akendeke vers musicien et musicien baza ba éducateur ya masse bangonde baza batu moko boye bazo te ya biso pe na nzela ya musique na bango mais ce qui est commis musicien a commencé à bandumba et qui ndumba ngo ebimi na télévision boye et na ba musicien on a pe o bazo leka devant ya bana on a mike ba otika banzo libanda il faut télémer la bango et ba combattant baza na droit ou bien baza na raison na bango ba télémer la ki makamunyo sozo leka wana mais lelo
il faut battre les là vraiment mingi pe bana mike abasiwana o bazola tablo wa mikuse wana. Donc voilà, en tout cas vraiment ba musicien ndé bazo pesa o mutu makasi soki ba musicien bazate bazo sa ba ni ba émission na bangote ba mona ate. Donc voilà, netinga vraiment ni nanga za na conseil vraiment za na roloba yango et puis ko benda mo matoya bana mike vraiment so bolingi bo ke luka bo sa musa mususu bo luka musa mususu ou bo sa la formation so bo sa la formation à journalisme boye ba ke nzoto ya mutu ya mwasi ezana na valeur. Donc voilà. Merci beaucoup. Toujours continuer. Journalisme est un métier noble. Dans ceux qui bino bozo la chance au Kenelango classe T, bateau batangi la bamone la passi, batepe banini. Donc ça fait mal comme on a que métier à bateau comme ça André Bouzo, comme ça André ce pelo nini. Ça fait vraiment mal. Donc on continue maman loba. Pas comportement ba journaliste. Bolembisa pe bolembisa bolata mabe bolata mabe bolata mabe bolata bien émission et ça pour leur éduquer peuple. Moutso atale émission et ça pas vraiment conseil à sommer un chose de plus. Bino mo salon kindumba bo mi mitika nzoto libanda bo te kande nzoto bongo te bo changer to lingi ba journaliste bien au ba sa conseil qui to ba proprement pour leur respecter peuple congolais. Donc c'était ça à dire Pichu Makaya. Merci maman, merci maman. Babi Château Rouge Roinda, Château Rouge Roinda. Papa, babi bino ba papa ne bolingi bongo. Ce que journaliste là ti bien botala te mais so akati bilamba ne botali loba na. Te biso linga bongo te mama, c'est éducation te pone de biso ta bilamba. Donc ba journaliste msuba yaka azoya poke o linga ya tika mabele libanda to nyoso libanda to lingi ne ngwana ti. Mais mission msubiso ko miko pona. Tant que moi si on peut sa dignité respecter nous autres on a yo to l'équipe to présenter bilamba na biso to présenter babilo on a besoin de talent de Italie to ya koteka on a Dani Mayasi mais to na ba vie na biso so ba yaka na babilo ka danger to teka kapé moi soko yé obo manzoto no journaliste ça émission to sala soko yé na ndenge ya buzoba to ko sala émission na yoti si to loba kyango. Pour bien se mettre au signal, il mis mususu à groupe même ba Kaida to signal même ba Brader to signal ba Louis Vendôme to signal ba ebele même ba mis nanga chinois de kinto sintoloba ka onda moi soko yeke o mabele libanda o ya pa na biso ba to elamba et ko simba susu te to boya kiango po moi si vous respecter nous autres on a yo. Merci. Balobi na ba combattant, na bato bilamba ba pesi embargo. Bongo ba musicien na biso bozela nini to ebité. To moni pe maman na biso awa. Arlène Poupée Barbie. Yee! Bonjour. Arlène, to lobela comportement ya ba journaliste. Donc comportement ya ba journaliste, façon ba ko se tenir, façon na biso, ya ko se tenir devant caméra. Façon na biso ya kolata bino batu botala biso bovanda na banda ko bosi batana bino ya otala biso soki bo sepelande to kata bilamba boloba ki to linga bino boza mitakala so bo sepelande to loba dans boloba soki bo sepela to continuer so to bo sepela te boloba. En tout cas, merci pour la question d'abord. Mais par rapport à mon comportement de journaliste, franchement, je suis vraiment très dessus. Parce que tous les gens même si moi émission moi école à la télé aux gens pour ça solliciter moi on a beau être ensemble c'est cas mais tant on compte en internet on monnaie autre chose et ça c'est pas bon du tout pour la bande. Donc en tout cas comportement et là telouana ils ont vraiment trop c'est trop mambo belé za en Afrique mambo belé za ba conseil belé bana bazo souffrir et puis ba to souffrir en Afrique mambo belé roloba ba vie ba viol les belé na kini na ba goma ba wapi c'est l'essentiel biso to lobela l'essentiel té bato bazo sepela otala ba makambo na bino moko entre parents bino mo vraiment boza la conscient mambo bozo bo solliciter bo talango tout le temps et ça normalité pour na goma ba pas ces ozala pas ces na Congo pourquoi bo lo ba mambo o eza ya nécessaire té bo ke no bo solliciter ba mambo bon mitakala na télé ata bino moko na temps ba Chantal kanye mezala raté makamona to bano mona bongo té Chantal kanye maso bandi ba tunyo sto fo batala balanda journaliste on a pour alobara bien il y avait pas les mitakala tout ça en tout cas franchement on a pas si beau changer bien surtout là t'as sexy mais là trop c'est trop. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire en tout cas. Voilà. Beau changer. Merci beaucoup, fidèles internautes. Nous sommes arrivés à la fin.
boyoki ba micro baladar ndenge tamboli botali bo comprendre boyoki makambu batu balobi makambu o ifaki baloba et puis o batu balobi ça n'engage que eux biso to kita ki poto sala musala donc batu balobi balembi mitakala na télé to babaye boyoki makambu batu balobi on go tirer conseil leçon à tirer en tout cas pour bateau est-ce que to kitinde bateau o batala biso ba émission to sala ezala pour la communauté donc est-ce que to kiti ne esika bateau o batala biso balembi mitakala balembi ba habitude na biso ba journaliste ya mabe en tout cas to komina suka na émission na biso. Ouais, fidèle internaute, nous sommes arrivés à la fin de cette trash. Quand on est dans le baki, Moussa n'a biso les kia ba on est lengi. Beau douter parce que ça bongo, Moussa n'a biso les kia ba on est lengi. Puis biso to sa Moussa là a capezate quoi. To sa Moussa là donc. Merci beaucoup. Si cette émission, si cette trash vous a plu, dites un grand merci à Julis Mboula, Motona Nzambe. Toi na kata cléboa, ndebo luka nga place Moussoute cléboa.com, hein, de la nation l'homme invisible dans toza Pichou Mangaya Papi Gen bino yonso tout vite on est ensemble quoi on est ensemble bambote na batunyo surtout Vanessa Kapinga la Megan Omoni Château Rouge si toi na Château Rouge. Merci à tout le monde, à ma fille hein, bébé star leader à bébé tout il y a 2015 hein, Daniela Brooklyn bébé on a 32 cm ba fossette non moi nanga ba bisou ebele na batunyo surtout balinganga des gros bisous